et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata fin fond Bonsoir, bon monde entier, vraiment mes condoléances à la famille, Nzongo, d'autres repères de Moutoune, Nepina, Aoutko Kufa, Kisos Toeka, Awapona, Maman, Kamuna Nzongo. Ma bureau, pas à Moupandi, Moutazala qui est vraiment proche, Makasi, à Koki pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce qu'elle trouvait pour la Chine et Kufa. Bonsoir, ma bureau. Bonsoir. Ça va? Ça va, mon pied, Karana, mal passe que ça va Zaka. Tant on voit qu'ils sont en ça que Israël pasi mingi na motema donc tina zaboye kasi na esilite pasi zakaka bato nyonso bayeka mpona bino esa bino ndenge nini bokoloba nini mpona bato topesaka bato nyonso merci me tozalaka na susi nde tozalaki na ya na biso toliene neti ye twabengaki bato na lipate ya suka toyebaki te ke ya na biso kokende me toyebaki te toyebaki kaka eza fete nzoka nde kolia na biso toliaki na ezalaki ya suka yango wana donc yango ozomona bato nyonso baza wa baa na mawa motu moko aza na esengo aza te naomona nde tosepelaki na anniversaire na ye nde tobinaki lelo elongo ekosepela lelo ekomi mawa donc esengo ebongwani mawa. Merci beaucoup. Tout le monde peut maman Zamopandi. Je pense qu'elle a mot à dire aussi par rapport à Matanga et Mapoli. Bonsoir. Bonsoir. Quand on dit que c'est Matanga, ça va une une émotion. Na s'attendait qu'il y a un côté, na mon année des blagues, mais des blagues, des réalité. Na mon année des attaques poisson d'avril, mais des poisson d'avril. Ils allaient vraiment réalité. Pour tous les les 11 après Nayoka qui a dit qu'à Kamboé à Koufi. Donc j'attendais pas à ça. Enfin Koufaï depuis les 15 même. Donc Ezali Kamo ya passe ya mawa surtout que Nazala un jour vraiment qui a sali malaise boye deuxième malaise donc passe l'équipe passe on a biso batotika li conseil ni ko pesa conseil ezali il faut to banga nzambe ozomona bilamba kola teza ngona sens teza ngona tina to la taka pona ko sepela et tout mais réalité il faut to banga nzambe o apesa apema na bon moy po lelo lati lobiso alobaki o lata te po so lali o tema to lata donc o aleki nzamba zate faut to banga nzambe to za na bolingo to banga nzambe wana o aleki vraiment nyonso na mukilio eza nzambe. Merci beaucoup, c'est gentil. Ma véro gangi kuna tout est vanité. Non, c'est ça vanité. Ata to salifia ato boy bananga yango to bazanga mbongo zana bato. Donc bato baleki nyonso. So na minute to fandi boye eza pona mbongo te mais ezaka pona bolingo nde to zala kaka yango esengi to zala boye posoki mbongo bato baya na bango te. Po bato nyonso ko futa bango te mais bato bayeka pona bolingo. Donc to lobaka ezanga mbongo zana bato. Pona tango pasi mbongo eyate mbongo na minute ozala ngo na banki
mais bato tout ovandi ba très important baleki mbongo yango tolobi ke ezanga mbongo ezalaka na bato po bato ba très important po mbongo elonga nango na banki te elonga nango na ndako te ya na matanga na yo mais na matanga no bato bakoya ezaka bato yango toyebaka kopesa bato valeur toyebaka kaka kozala malamu na baninga toyebaka kobongisa nyonso ya mabe en tout cas fo tobwaka yango toboya yango toboyaki monene tozala kaka bato kwa. Merci beaucoup vraiment oyesala kaka pasi na motema mama Pauline akufika boye atiki biso etino image sila biso ka ba image continuer à travailler. Merci beaucoup Magui la balançoire pendant son appel. Dis le moi derrière la caméra. Merci. Bonsoir, ça va? Ouais, bonsoir. Bonsoir Matanga. Mes condoléances na EP au maire à Koufeli. Maman a biso bébé Senzongo Koufeli maman do maman a biso quoi. Voilà quoi. Conseil nous ko pesa na biso stotikali. Tolinga na rat. Bolingo ezala bien. Venanga image azana idino image batutu totikali bolingo ma ministre azali na bolingo alingaki bana na ye mingi abana okipe te okoza na problème aosoutenir yo sorry namoya na rime quoi azali na bolingo atoza ndeko nete akoyede yo biso mpe totikali na bavie na biso toninga na kaka. Merci beaucoup à toi mon aise. Bonsoir. Yango na souhaité ka mes connaissances na famille bébé Senzongo, Emile Alias, mon grand frère propre. Donc on est toujours ensemble pour partager comme mawa Nenezala. Zone Zambé. Bonsoir. Donc tu as le matin à maman Pauline, ma tenue sur Baïka pour la feuille, matin à deux là. Est-ce que tu as mot à dire ou pas? Si, j'ai mot à dire parce que vraiment c'est Pauline Zongo le balo barate à Kepe Manaï quoi. Donc si tu as un problème donc oyebika ndenge ezalaka na mouvement ya koloba mpo wana mpe maza maire ministre tellement boyeba kaka na idéologie ya anniversaire na ye donc ndenge elekaki tozalaki biso to esololaki tellement biso bamokonzi ya Selemba Jean-Marie Malumba boyebi bana azalaki na kati po tosepisa ser donc passé vraiment très bien mais au bout ya même pas un mois tokaka akufi esala mwa douleur oyebi ndenge ezalaka donc nangana tuna otango ozwaki sango wana esalaki yo ndenge nini ozalaki na mosala ozalaki okipe ozali na mabando osala otango ozwaki sango wana po otikaki mosala bando osala ndenge te nayaki bana mosala te kaka na weekend te yalaka te tobeti libanda na bana mai na eloko ya Emelia mpe ebaki te mpo liwa ntango eyaka elobaka te kua ngai Emelia bébé Senzongo na kati ya couloir toyaki na epa jonga kua tobeti na pi Emelia abeti na ye mpe normal tobini mpe ndenge ezalaka kaka te 5 heures du matin na pale nazonga kaka boye te nakanga telefone mene kaka donc à peu près 60 appels na ba 15 heures nafungola boye oser na kufite se Pauline Zongo aser na kufite akufakuma mais liwa balaka yango te kwa ewa mutabeti libaku donc ndenge azalana esanga mpasi na motema mpo tozalaki na ye mpo toseplisaki ye pasepisa ye biso na Champs-Élysées po ozala foma ndenge ezalaki mais ya makambo nzambe na baya nebo ninga oloba ya te. Merci beaucoup vraiment na mes condoléances na famille Nzongo nyonso tolelaka na bino nga Magui la balançoire pe na uti nanga mosala na kolomba mais mvula ningi koloba te azokima na ye micro edino image aokima micro ningi koloba te. Bonsoir. Bonsoir. Tokutana matanga mama Pauline na Nzongo ntango ozwaki sango wana esalaki yo ndeni esalinga mpasi po aser na ngai mosi na bi aser nga nakenda bakote moko na misike ser mpe bakota misike bacorrespondance banini buru tobima ntango atala mwana na ye peti wana ntango azwi bapake nga azalaki na ye ntango atiki peti buru tokutana ser na bakote kuna babeoni obimi fleuri banini buru obeti boye buru ser apelenga tika metro ya RR na boyi buru abiser kendenga atika koli nanga esende inoya chateau rouge bu akutana bibisi mwana ye wana tiki petit wana mwana ye balin donc ser kaka na restaurant sona mpiaka na damanga aboyaka atuna abiyo zanga mbongo te esema
olobi nyonso toyoki nde kozalaki na mapoline na ndenge pakufi esa biso nyonso pasi biso bato totikali conseil nini okoloba conseil bozalaka mayele so boobela po ozwaka kisi so oa maladi so obela folanda traitement bien yoka mpona kobela siko barankine yokana te na moninga akufi yo koya te yokana oyebika kobela bato nyongo ayokanga bato te ke nalobi par exemple nde biso totikali oyokana na motu te soki lelo moto akufi okoya na matanga neti parce que boyokanaka te conseil nini okopesa te so moto akufi oya po akei omone su te eza kimasa moni kimasa ezala yango bokamatana makambo kidikidi kimasa oyaka mabe oya mibali masa moko abaki momi na yo so abaki yo nzazi wana boyinani libela soki mwana mwasi asaki boye akobebisa mpe libala na yo mais omonaka asere moko boye bo so moto adaye na ye dadaye bobungani mais na tout ça wana yo asere moko aki bien amba bate bele moni ntango basi ebele bazawa bana mike ebele osere ngai bana na ye nayebi biju nayebi bibiche ser ayamba bana ebele misu bakomaka basa papa wemba bapeti moko baya boye mpona to clôturer mot de la fin il faut tolingana mot de la fin il faut tolingana aimez-nous les uns et les autres aimez-nous les uns et des autres ser ebemene ya kuna chine tokunda ye badi tolingana merci beaucoup vraiment c'est gentil tozolelaka mama Pauline na nzongo nga mpena na balaso na ye ka kolela mama Pauline na nzongo voilà vraiment mes condoléances na famille nzongo la balaso aosaka mosala na ye naozwa mpe abi acha mon vote voilà acha mon voteur alobi aolela ser na ye la balaso aolekisaka micro na ye nga naosala toujours mosala na ngai ya acha bonsoir bato nyonso bayeka mpona mama Pauline na nzongo ntango ozokisanga wana esaki yo ndeni ngai namona neti filme parce que nazalaki na feti na ye nazalaki invité de toute façon bainvitation wana ngai nakomaki texte wana nakomi texte wana après nake na ngai Afrique ntango nazongi nakuti invitation na ngai aremettre ngai nake feti mardi nango sikoyo après feti nazoleka na rue de Panama balabala na ye mbala moko naza kokende salon bunker namonika asha yaka nazonga biza kotala filme na yo ndenge olataki to ndenge ozopresente bilamba na yo na ye mpe ayebisi nani mundibu na ye wana nani indien na ye wana azongisa filme ya asha azongisi na mimoni apres nakutaki azolia ngai na musaka bazaki na komanda sweli na mukuwa na mwa bafa mosusu avandaki na ye wana alobi yango vanda tolia ngai wana mardi nabino wana na nzala te apres wana nabimi na bona kei nayoka Pauline akufisali je l'ai vu mardi pour la dernière fois il paraît akufaki akendeki Chine mercredi jeudi nde akekufa donc c'était vraiment ma soeur à moi donc nga naza koleka wana sona na nzala na osombeli ote na oli ofele parce que nga nde tozalaki na bamamba kati ebele vraiment nasengi kaka ke son âme repose un peu surtout mpona petite na nga bibiche nzongo nzambe asunga ye asupporte ku wana parce que moto apesa biso poli nzongo eza nzambe ye arécupéré ye ayebi pourquoi azwi ye kaka une semaine après son anniversaire donc sadi anniversaire puis alobaki phrase moko anniversaire botika nalia mbongo na peut-être ezali mbala ya suka alobi yango penga azotika biso nani ondire ye moko ayebaki mpe akomaki soni okokota su bato milongi totanga azosola na ye atalanga beno azotala nga ta azoloba kaka omoni image na olataki kitoko vraiment séclate ozalaki na esengo acha mon voto mot de la fin mpona biso totikali awa conseil nini okopesa conseil omoni parfois tosepelaka na bafeti mais omoni na moment oyo circonstance oyo ekomama mpe na bible vaut mieux aller loya un doigt d'aller dans une fête tu vois parce que à partir de oyo eraplaka biso mambo ebele oyeba vie oyeba mambo ebele lolenge wana ntina te regai po toza biso nyonso mabele
ozo comprendre ekozwa tour na nga ekozwa mpe tour na nga bilobi mpe yanga naozwa image oyo kaka magila banso akufi bajournaliste mosusu baye kozwa image donc aime-nous les uns et les autres c'est ça mais nalobi yo wumela mais yo wumela mpo oza nano jeune mais na kati ya ndenge jésus alobaki aimez-vous les uns les autres tolingana mpo tala ser akei azalaki ya bato so totongi awa c'est parce que azalaki ya bato so azalaki esprit mabe yo toye te merci ma soeur merci beaucoup c'est vraiment gentil Edine Oima bonsoir oui bonsoir moi c'est Blaise Kimpioka les Siciliens naolela mama na ngai penza donc maman ministre mokonzi ya Château Rouge naza na côté ya ve na nga Henri Papa Kitata Henri Kokoveri bon tolela mpenza mama na biso na makasi na ndenge ya moke te kwa alela mpe papa Wemba ye moto azalaki premier personne alela papa Wemba donc ye akufi na France akufi na Chine mais question na mo réponse mpe ya aki mama na biso mama ya bakulutu ya banini ngai mwana Blaise Kimpioka naolela yo napesi mwa passage ya moke epai ya ve na nga Henri Papa Kitata aloba ta mwa moko mpona ya na ye merci beaucoup Henri Papa bonsoir okutona matanga mama Pauline na nzongo ntango ozokisa ngwana esaki yo ndeni esalangaka mpasi c'est ma soeur donc sere tozalaka na ye bien donc ezalaka mpasi quoi tozalaka na bien ntango azalaka na bomoi sikoyo bato nyonso biso totikali conseil nini okopesa na bato nyonso batikali bon nga conseil eloko nakopesaka bato totikali toyebaka nzambe po nananikemoso te biso bakongo tolingana te toyebaka nzambe vraiment toyeba ne nzambe quoi merci beaucoup vraiment c'est gentil Edine image nga mpe ana clôturer na ngai magila balanso nazalaka bato nyonso bayika mpona mama Pauline na nzongo vraiment mes condoléances na famille nzongo tozaka na mpona soutenir bino groupe ya Panza Sango Kongo nyonso na magila balanso tozaka mpona kosoutenir bino tokuti na matanga mama Pauline na nzongo ntango ozokisa ngwana esaki yo ndeni eloko liboso nayebisa bato yalongwa na chapeau pe ya sonam mama Pauline na nzongo aza tata mwasi nanga propre donc c'est ma tante donc famille Luzolo mobimba famille nzongo mobimba toza na pasi et puis nos condoléances à nous et puis merci na bato nyonso baosoutenir biso et puis eza bien tikoreya programme nyonso topesa merci Edine image merci beaucoup c'est gentil Edine image zila biso ka baimage bamama bazoprie eloko eleki nzambe ezaka na monde entier nde na biso noka totalia balansoir na continue mosala na nga tozaka na matanga mama Pauline na nzongo tomonde bamisie bavandi ya baemeli alias bafilika longi tomoni bango awa balempela bonsoir Magui la balansoir tokuti na matanga mama Pauline na nzongo ntango ozwaki sango wana message wana esalaki yo ndeni esalaki nga émotion makasi parce que nga nayebi ke mare azalaki en très bonne santé bon mama nzongo azali mama oyo ya ngai mama oyo ya biso en tout cas epuis aza maka bokilo bosana te moninga nango afandi pembeni na ngai Emeli alias abali mwana ya mama nzongo BBC donc aza maka bokilo awa mama na biso émotion eza makasi ke lelo atiki biso prématurément nous sommes très vexés c'est la raison de notre présence de soutenir d'abord moninga na biso Emeli alias et puis de soutenir famille nzongo Didier bébé saza mutu nanga donc vraiment yango moni toye biso surtout bon ndambo baye mais bana bamusu be bakoya baninga musu bakoya donc en tout cas tozala tina ndenge kore oya tina neto okunda ye merci beaucoup c'est vraiment gentil bonsoir Emeli bonsoir mes condoléances merci Maggie ntango ozwaki sango wana esalaki yo ndeni
Magui passe. C'est ma mère. Arabaïb, ça Magui et maman n'a couffé aux années. Donc, à part maman, à part Bokilo, la grande mécène de la musique, il y a mort à la biso. En plus, Ndoyi Lissousou. Ndoyi, il y a Jimel Paulina. Donc, quand la guerre a ouéné, maman, elle nous a soutenus. Et elle a été pour moi, na bali mwana mais ezali mpona jibe mpona mpela mpona kaluji mpona bandeko nyonso tozalaki wana en tout cas bazalaki wana mpona biso donc eza pasi mingi donc ya koloba mingi te mais question na me repose un peu azali mama moko nasi yo moko ozomona salle kutu bato bazokende bazoya okomona kutu ke salle ekoka te eza moke ao balobaka mutu bayebaka mutu abato bayebaka ye soko akufi vraiment que son âme repose en paix vraiment bana nga bazangi mami na bango puis bandeko ya bamusicien eza kaka wenge bcbgt même maison mère même quartier latin Victoria vive la musique donc elle était là pour tout le monde et puis azalaki mama moko ozangi ndako oza place ya kolala te elle était là oyo babapena la main qui donne c'est la main qui reçoit azalaki na motema monene vraiment que son âme repose en paix baloba mingi te mpo oyo eyebi kaka mena nini kaluji mpe aza wana ozwa mpe baimpression na ye par rapport ya oyo nyonso ezoleka donc merci na bandeko nyonso bazoya kosoutenir biso na bandeko nyonso mpe Alias, je te coupe la parole biso bato totikali conseil dino koloba na biso bato nyonso totikali ndenge mama polina akufika bwatiki tobangaka na nzambe puis biso bato totikali tomilengela komilengela eli topardonne vraiment na ndenge ya solo toloba te ke ntango mosusu bon likambo ye olobi kaka mpo oloba te tose pardonne tozala ini surtout ngai na kosengaka nde na famille nzongo bazala ini de bouche à l'oreille te koyoka te basangana oyo eza épreuve moko nzambe azotalisa bango l'union fait la force donc bayeba kose pardonner entre eux soki ntango so mabe eyalaki j'accuse personne mais soki mabe eyalaki baluka babongisa saba. Merci beaucoup vraiment, c'est gentil. Tout Kalou Kazala qui m'a déplacé mon pied. Bientôt tu reçois les sous pour apaiser la magie la balance. Vraiment mes condoléances la famille à famille Zongonio sort. La magie la balance na zaka na zala na bino na ba fête mais to comme que na ta maman na eka ko na partager maman na bino et dit les gens derrière la famille et tout ensemble. Merci beaucoup.